Merci beaucoup. Nous avons une opportunité. Nous avons Pelo Pro TV. Tika ete bambote comme la bino bisika nyonso aussi opportunité ya kolandela biso papa mama bandeko tozami bongo précisément na kati ya Congo Kinshasa na capitale Pelo Pro TV azaona pona ko pesa ba image kaka ndenge bozomona bongo tozami bongo précisément na force bisika oyo bakoko na biso ba yandu kaka bisika oyo bakoko na biso bazwaka décision ya koyebisa mundele ke yo mundele tika mabele na biso yo mundele kanga bisaka na yo okende bakamale na nima ya nsaka Pelo Pro TV kaka bino mo bozotala bozomona ndenge nini bacongolais bacongolaises basangani base mobiliser balobi non à la banigation balobi non na oyo etali nyonso ya kokabola ekolo na biso na matali makambo mingi na kati ya este kuna mbilinga ezali mingi bakongolais balobi bongo Kagame esengeli atikela biso bongo mabele na biso Pelo Pro TV baza kolanda biso libanda ya mboka oyeba ete na Congo toza bongo na mawa bozoboma biso kasi toza koloba te bakamale na nima ya nsaka botala ndenge nini marche yango ezali kosalama malgré masasi malgré makambo ya mbilinga kasi congolais azala kaka monemi ya moninga na ye congolais azala kaka ennemi ya ndeko na ye congolais Pelo Pro TV le référent Papi Boulenga Kisasa bacongolais na este baza bongo na mawa ezali kasi awa na capitale tozolela na bino tozotia bino maboko tokotika te toza koloba bongo non pas de négociation botala ndenge nini bayimboka basesprimaki mpona koyebisa Kagame atika mabele na biso 48 heures pas de négociation e bongo baraste ya Congo Kinshasa angai bango mpe balobaki bongo bozokoboma biso tozoloba te angai Igor Ngadipo kuna na Paris na France nayebi ete bacongolais mpe bozali komanifeste kasi États-Unis tikela biso Congo na biso mabele na biso ya bakoko mabele ya kimbangu yango oyo Pelo Pro TV pesa ba image bamona ndenge nini inde makele pa bacongolais baza na mawa minga koloba ezali kasi tolega sentir deuxième épisode.
Tisuka. Mboka na biso tamakambe komole katolemi mboka tolemi yaya bomona tobomona tolemi moko eza mboka na biso bango batikela biso bango balingi nini tolembi pe oluka pe o pe toujours babitwa na kanda C'est le Congo, c'est la population congolaise, la jeunesse s'est mobilisée pour trouver la paix, trouver la solution pour leur pays. On est déterminés. Tokotika Kagame te, soki est ya Congo pe kotite. Merci. La bon, tous un message moko koloba. En tout cas, makambo ba américain bazo sala. Kagame ekali Amérique ekali M23. Ba polonais bakoti makambo yo. Biso toza ba congolais. Mboka na biso yango yo ba américain bazonga batika biso awa. Bango bazaka na B52 toyebi yango. Eya eboma biso esilisa biso. Merci. Nous disons non au dialogue avec les N23. C'est notre pays, le pays de nos ancêtres. Nous allons déloger l'ambassade américaine ainsi que tous ses subordonnés. Nous disons oui au président Fachi. Nous sommes des patriotes. Nous sommes là pour les soutenir. À tout moment, il y a des guerres à l'est de la République pour piller nos minéraux, pas de négociations. Nous disons non au Rwandais, non à Paul Kagame. Trop, c'est trop. Merci. Masa,
Ça depuis ça va congolais. Bande grandi, bande Congo, biso va congolais. Le roi banga. Goma, viva! Viva! Est de la République, viva! 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 Congolais, sois conscience! Tolobi Boye, tu as repéré sa message la place des anciens combattants. Tu as très bien signification à la place Oyo, tant roi Benjayaki Akitaki Awa. Pour commémorer les combattants au Babunda. Mais bande kona biso bazali ko kufa na este FARDC. Ba mama bazali ko boma. Bana mike bilenge basipe mibali ko violer. Pona minere na biso ezali na este. Na yango biso ba jeune kinois. Tolobi trop c'est trop. Na minute oyo tokotika lisusu te ba oyo ba osala hypocrisie ya kosunga biso na ndenge ya lukuta ba continuer na yango bango baza banani tozali bongo na États-Unis o baza ba hypocrite sanction ezate bango bazali kaka ko soutenir M23 na yango tolobi trop c'est tolobi Rwanda bake M23 bake États-Unis bake Union européenne bake ezali mboka na biso mutu oyo ako défendre mboka na biso koleka biso azali te soki biso moko ba jeune tozu conscience te na yango tolobi boye na oyo ezali ba sanction économique tolobi Canal Plus ezali ya ba français qu'est-ce qu'ils font na mbongo oyo biso tozali kopesa po totala Canal Plus mbongo wana bazali kozwa yango bazokende kofinancer yango guerre na este na yango tolobi plus jamais Canal Plus na bandaku na biso Canal Plus abu Canal Plus abu tozala masanga ya Castel na masanga ya Coca-Cola oyo ezali babiloko ya ba-américain tolobi tokomela yango lisusu tolobi tokomela yango lisusu awa lelo tokoskutana awa na pokwa mpona kolala kokompatir na bandeko na biso ya este de la république tosengi congolais nyonso compatriote nyonso tokutana awa na place ya baancien combattant na butu ya lelo tosala veye na biso po toyeba lolenge nini ya kolakisa communauté internationale mais contentement na biso mpona implication na bango na guerre ya este trop c'est makambo ya este bongi esila soki esili te tokozonga na vie tokozonga na ambassade ya etat tokozonga na ambassade ya etat tokoyebisa États-Unis balu tokoyebisa baaméricain bake tokobenga oyo ezali Russie tokobenga oyo ezali tokokende kotya Poutine na mapeka tomemeti na tokozwa Poutine toye na ye tomemeti na nango tolobi guerre à este bongi esila trop c'est trop yo fandi na ndako ozomela bière na yo oza na kimia bandeko na biso bana kimia te lelo tokutani na pokwa tolakisa ras-le-bol na biso totanga mpe memorandum na biso oyo tokoadresse yango na monde entier. Goma viva! Viva! Goma viva! Viva! SRDC viva! 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 Congolais, sois conscience! Petit, c'est quoi ça?